suis déjà venue en fait faire la visite en avril quand ça a ouvert et c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi magnifique, c'est toujours aussi beau. Là vraiment on se rend compte du travail qu'on a effectué parce que c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte, mais là vraiment au jour d'aujourd'hui on se rend tellement compte du travail qu'on a effectué et c'est tellement magnifique qu'on peut que être admiratif. Touti visiter musée na kati ya musée za makamoko eza incroyable eza bien. Na ndenge tomoni tono na bane o tono ane sali mais rouillé te et bebi te eloko moko te salami don. Elo ba papa Simoki Mbangu azali nzambe pamba te biloko ne nyoso batiaki na kati et bebi te. Pante tomona ba tono mususu et vanda na biso quelques jours mais tono ane rouillé. Mais o batia papa Simoki Mbangu na bane o esali biso tozaki na nteto botami mais tokuti tonana toujours ezakaka bien et rouillé te salami mabe moko te donc papa Simoki Mbangu akumisa mazali nzambe ba obanzimela yete bonzimela papa Simoki Mbangu azali nzambe po mutu o azali na bomoi o ya sa simple batie na tono ba soudé okokufa koza na bomoi te mais batie na tono atamboli na mai asali ya minene miracle bandeko na ngai bonzima ke papa Simoki Mbangu azali nzambe. Ya solo na uti ko visiter musée papa Simoki Mbangu ben impression na ngai c'est-à-dire ezolekela ngai na sens nini po omoni likambo oyo bakoko na biso bazelaki yango bamonaki yango te batata na biso pe lokola bazelaki yango bamonaki yango te mais biso tozwi grâce moko boye ya komona po tozalaki te na 1921 tozalaki te mais au moins lelo toye komona tono oyo batielaki tataki Mbangu oyo bakangelaki basude bake kobwaka yango na kati na mai kuna na Lutendele tomoni peut-être na kati ya tono na tango abimaki sima nango bazwaki munduki oyo ya pistola mukie wana yango nde babandaki kotire na yango tomoni yango tomoni pe ba chaîne oyo babandaki kokanga ye na kingo na makolo pe ba chaîne oyo tango avant bakote na tono bakangelaki ye pe na kati ya ba chaîne sima nango nde bakote na tono pe basude yango wana papa impression nanga penza nzoto malili mais na esengo parce que ezali likambo o biso tozwi grâce ya komona yango. Afrika sepela, Europa sepela, Amerika, Asia, Océanie sepela. En tout cas, nga étant que jeune, na moni tono d'abord et puis singa kanda. Pour nga imbe le film on a ezonga tout à l'heure soki batona bakoka soko sala loko ndengana parce que tono na d'abord nga na leki ngona mulai. Parce que bazui muntu papa Simoki Mbangu bakotie kuna. Alors faut comprendre que papa Simoki Mbangu a beaucoup souffert pour la mboka oyo. Ti lelo tant to komi na niveau oyo peuple congolais bayebi na bango papa Simoki Mbangu te bazokoka koyeba ete. Ça, vraiment, on se rend vraiment compte, parce que c'est vrai, quand on le disait, on le dit dans les histoires, mais là, on se rend vraiment compte dans comment c'était. Et en tant que personne, en tant que Kimangis, mais également en tant que personne, on se dit que personne ne peut vivre dans ce genre de conditions. À part Nzambe Yemoko, personne ne peut vivre comme ça. Donc, c'était vraiment... ça me motive encore plus de dire oui, Toza Nzela il y a Malam, Toza Nzela il y a Solo. Vraiment, c'est vraiment le chemin qu'il faut être. Personne peut être dans ce genre de conditions si c'est Kaka Nzambe. ezali tono oyo batiaki papa Simoki Mbangu na 1921 revolver na munduki
nde likambo wana yango nde ememi ngai awa kotala ndenge tono yango ezali na kotala ndenge monene ya papa Simon Kimbangu ndenge azali alors bamindele basala nkomoko ya kosakana te soki bolimbisi na yebi te nana kolimbisa bango pamba te wana ezalaki nko mpenza nko nde suka na nko pamba te ata yo moko okoki kokotisa moto ya ndenge wana na tono ya ndenge wana te nde yango wana mpenza ememi ngai mpona koya kovisite musée na mokolo ya lelo ya centenaire. Tokoti musée tozalaki tellement impressionné et que tomoni tono chaîne revolver na biloko mosusu pasi onyo so papa Simon Kimbangu on dirait ki biso bat normal boto ko on dirait en te alors ba yete ba visiter to bengi bino ndenge moko boye boya boya kota la place ba biloko papa Simon Kimbangu a souffrir là ki nango ke biso to souffrir to ko on dirait te